Maman Kati Ozanaki, Makamuni Ozo Sala, Naba Papa, Naba Mibado, et ya photo, qui bazoye panayo. Et l'autre, maman pasteur, Maman Kati. Attends le bibo. Nazo préciser, parce qu'il y a déjà des alliés. Conversation, il y a un papa où il y a Paris. Voilà. Maman pasteur, non. Mais bateau bazoye ba mibali ya bateau eza bangoti. Parce que maman pasteur, on a été expert bachel. Comment ça me va expliquer que ce maman pasteur? Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, un grand merci à bienvenue sur vos dans la bouche de partout. Merci à pasteur et les amis si à la bouche autorisée de l'éternel depuis Zéric. Na filo moko ya motema ya vivence de homme depuis Londres pe na maman Gisèle, luke le motema papa Emmanuel na Boston. Maman Dorcas Mbangu Nzamba Lola amono yo. Bonzambe na bonzambe Lola izofuta. Simana otoya ko ke Nzamba boto koye bisusu na manso azosele. So le na émission de tozana nani. Tozana maman Katia, qui est très bien, qui n'est pas présenté. Tokobeta ba moi moi mingi bien aimé dans les Seigneurs. Na maman Kati. Shalom maman. Shalom papa Alvin. Bonne santé, ça va? En tout cas Dieu fait grâce, tout va bien. Yo zaka mais c'est vrai. Yeso na ngambo na ngala sa. Vraiment. Yelo bana ba o ba mono kala. En tout cas mbote mingi na bandeko nyonso ya la voix céleste, mbote na bino oyo bonandaka biso à chaque fois. Comme on a maman Katimuna, on a bao baebingate, nazali naturothérapeute, nazali ko soigner quelques maladies au moyen de plantes naturelles. Nazali bongo na commune Yangalema, na quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe numéro 99. Référence carrière Carigres. On a travaillé tous les jours, mais de 7h à 9h30. Deuxième bureau nanga ezali na commune Kalamu. Pardon. OK. Quartier Matongé, l'avenue Ikelemba numéro A9. On a peine à travailler tous les jours, mais de 12h à 15h30. Consultation, ils allaient à 15 000 francs congolais pour la bande de Kinshasa et 10 dollars pour la bande de Cognos sur la consultation à téléphone. Numéro de contact, ils allaient plus 243 82 20 012 Nasuka. Na sengi na binobo s'abonner massivement na Nation Puissante Télévision pour vos notifications à chaque fois que tu as émission en ligne. Merci beaucoup. Merci maman Kati. Avant de ma solo, témoignage pour le souci de l'eau. Parfois parce que tu as eu un témoignage sur Yabana Poto, papa Léli, après si merci et Béli. Maman Kati Ozanaki, Makamuni Ozo Sala, Naba Papa, Naba Mibado et ya photo qui bazoye panayo. Et le secret dans les années. En tout cas, secret nanga papa Alvin les ali kaka. Parce que on dit Naba pasteur bazoye panayo. Aujourd'hui ces années qui bonzambe ka to au côté na banda kumo pour nos kanga mibadi ya poto nyonso bazoye panayo pour que bazozo ba solution na bango et panayo. En tout cas, il y a des nyonso. Ngana kangama na ngai na Jésus-Christ pour lui besoin de l'onction à tir. Le besoin benda batu de partout, les a onction à Nzambe ou les a katinga, il y a un des benda bango. Et puis ce qui va résulter et puis ce qui va résulter zomonana parce que dans mes produits je mets le sang de Jésus par la foi pour dire que place na suki le sang de Jésus soit relève batu bazonga guéri parce que objectif il y a maison nanga c'est la santé pour tous et au travers bakisi nanga Jésus-Christ paix azo tia loboko yango moni bato bazozwa ba solution yango nazonga na ba témoignage pour ba monake awa tozala na système à pièce contre pièce. Pièce contre pièce. Parce que baka o ya poto wana o ba pesa ba témoignage je me rappelle encore très bien tchatcha ba audio ba nina ba nini. Évolution na bango ezande parce que bakis muso ezaka ko pesi boye et par après rechite salami. Mettre que stimulant mon après quelques jours à zone n'indenga zalaki et là on est évolution na bango zande en tout cas évolution ça bien et là ko bande konanga ya poto bazozwa siko conscience que bakosami mingi na bakisi ya mindele bakisi ya mindele ememi bango na ba situation moko compliquée ba situation moko est condamné yo okoma komela bakisi wana à vie alors komela bakisi à vie ça décourage. Ça détruit le corps.
qui si ozomela po guérir yo yango kaka ekomi ko combattre le système immunitaire. Ah bon? Yango kaka ekomi ko fragiliser ba poumon, yango kaka ezotobola ba foie, yango kaka ezomema ba problème ya ba rein. Soki na lakisi yo voice ya ndeko nanga moko Didier aza na Belgique alobi abandaki balobi azalaki na diabète type 2. Na type 2 wana azolandela pe kisi malgré kolandela kisi na régime sikoyo médecin na ye aye kosala dernier contrôle alobi que et affecté vision na ye azomona bien te et puis ba rein na ye ekomi fragile. Donc soki na bakisi esimbi te il faut akota na dialyse. Yango moni na sengara merci na bandeko ba partageaka. Et c'est grâce à ma partage ndende ko mobali a moninga. Je crois que na dernière émission na biso alandi na ba témoignage atali na situation na e abi na préféré na recourir na yo pour contrôle na nga sima eza na mois d'août. Na ngina mélanome bakisi na tu mois d'août na tali loko nini et pour améliorer la santé na nga parce que na lingi na nga dialyse te. Parce que sur côté na dialyse c'est pour toute la vie. Ozomona yango bandeko bazui conscience na ba produit naturel azana eloko moko eza ko inquiéter te. Or qui c'est attention au coquille comme mélango mais ils ont détruit problème sexuel là. Ils ont détruit oui. Bah qui c'est attention bah oui qui c'est attention na qui c'est diabète. Parce que attention monsieur ko mataboye senga o mela qui pour la kasi yango te tango yo zo mélango zo ko stable. Ils ont kende ko bebisa liso biloko mususu. Et stabiliser on attention et stabiliser on a sucre et fragiliser on a barin et fragiliser système immunitaire na. OK. Or ba qui c'est a bokoko. Ngala rokyo pesa yo tanga bio. Eza on a po et soulager na mukongo. Tango zo soulager na mukongo, ezo soigner digestion na yo. Ezo renforcer système immunitaire na yo. Ezo renouveler ba cellule na yo. Ezo protéger yo contre ba épidémie. Ozomona eza pour na mukongo mais tala biloko ezu en charge. Ce n'est pas le cas na kisi ya mondele. Et soigner awa et bomi awa. Et soigner awa et bébisi awa. Yango ozomona bandeko ebele na ba poto o baza na ba problème ya ba tension na ba diabète baza toujours na ba problème sexuel. Et de surcroît tant azozonge pas médecin, médecin atindi pas sexologue. Sexologue a recommandé ye ba stimulant. Stimulant na ezali lokola mutuka ezali bien retapé. Mais moteur eza mabe. Moteur eza mabe au lieu tambola nango ka ba demi terrain okenda nango baki mwenza. OK. Ozokenda nango baki nkole. Donc ozo brusquer moteur, o salisa moteur service oyo aza prêt à kosala moteur. Et tant organisme non esali barin elembi ekoka sous vitesse wana te. Tango le oba mais ba stimulant mingi na comme ça na ndenge na ndenge na moko tu pourras plus rien faire. Donc ba stimulant on est bon sous tout amibali. Stimulant est soumis au sikoyo mais après est bomio. Mais et dans la ba jeune bébé bon to kota ba o ya kin mais na poto aussi mi point il y a bien la poto et dans la ba o ba mais dans ba qui soit ba stimulant. Oui. Avant que to kota na ba stimulant maman ne to le ba qui attention. Oui. Il y a on est que sur aux mélange trop et qui ont créé malade dans une sorte d'éjaculation précoce. Oui, éjaculation précoce, faiblesse sexuelle, voire même impuissance sexuelle. Au moins, mobile. Qui sa tension et cause à comment? N'a qui c'est diabète. Maman, Mikolo est comme que ma tension est comme et libosé zani que n'a pas na biso ya Mikolo. Voilà. Mikolo comme tu n'as pas 30 ans, 40 ans. Problème même 20 ans, avec la tension. Parce que bako sala nini maman pour la tension comme c'était yo le bak ozolo bak qui sa tension peut ça faiblesse qu'on a pas âge on a des autres jeunes comme impuissant faiblesse sexuelle. Et puis et pas moi si et ça la kana mobalité même na moi et comme ici nous autres on a ya bon moi si poso ça veut dire que au perdre élasticité nous autres tikali ka poleli. Et puis au comme une sécheresse vaginale. Ndenge za moi si azo passer rapport ba flirt ozo sécréter moi ba glaire cervicale oza na moto. Non peut beaucoup compliqué biso ma passe maman. Non la vérité ma maman ezo sala. Moi si OK ba komi pe ke nzoto na ba bo moi si e komi mai mabe. Parce que komi c'est que komi sous ma biologie c'est une sens que au monument mai eza mabe c'est que eza ma biologie. Kasi il faut za katikati. OK. Il faut za katikati. Sikoyo tango yo zo sécréter
et puis élasticité ezali c'est bon tant pénétration ezo salama élasticité na yo wana ezo maintenir nzoto ya mobali mais si quand on use en élasticité te et puis ezo sécréter te nzoto ya mobali ezo côté ezo bima ezo côté donc eza lokola akota nena lidusuma muto azate et puis dans ce temps là ozo bénéficier na plaisir te parce que plaisir wana nde bimisaka la sécrétion tant que tu n'as pas le plaisir on peut sécréter te donc ils ont pour maintenant côté à mobile na côté qui s'attention mais moi basi muso ba omiye ba te que nous autres na bango na CCB bi le ba que mobile wana zo courage aye bi c'est ça mibali siko baloba te ako préférer kala akende kotalisa akende côté mususu akolongola wani konae azane à l'aise yozo potana kuna azate mon simba asali-moi un côté akelongola quartier NM pandi yozo bundana tango simbe piesi fatigué tango simbe tena okokati azo sepela nae ailleurs tant soit zo boya ko ebisa ko blessé to yo moso découvrir mo théorie ba mon impone que oye pas nga ba traiter mais il faut ça la attention oye ba ke nazala boyo mais siko no mi mona naza isubono et puis nzoto eza moi ko kauka moi neti moi sembe moi mafuta ata na poswa nzoto ero banda ezana éclater ok siko il faut miyeba tango za ko misikola oyeba mais ndeni na komi mwa boyo na komi mwa boyo na koluka koyeba oyeba mais mobali mususu oloba te yo moko pe soko oyeba ko sala maintien nzoto na te on comprendre te bo kumbela ngo kandenga bo comment olala na mobali na oloko ayana leki asimba ko lusute parce que découvrir le mobo et puis c'est dégoût à lusute ok émission de la question est en moins mingi au lobby qui est pas mibali qui ça va tension mais ma faiblesse et puissance mais là la base nous se pose que bazo bimanae na mobile na papa bazo na peu plaisir te wa ma pesa hémorroïde pesa la ke mutu désir sexuel ezalaki comment on le kola mbetimo na moi si le kwa na mobile mais misusu pe par rapport à la frigidité ayo kaka plaisir te donc azo satisfaire yo pe kaka pour aux amobali nanga na sexuel voilà c'est na pesité en que comment na hier bon na pesé mais elle-même elle n'est pas dedans misusu ba komaka azana désir te parce que ba kata clitoris or plaisir ya moi si evandi na clitoris tant aux anangote tu n'as plus rien. Qu'est-ce qu'il faudra faire na karana nakawana siko eza na ba plante médicinale oyo il faut liaka eza pe na biloko oyo il faut melaka ya monde sala ke ezokende kolamusa les sensations enfouies. Ok, merci beaucoup maman. Ma question est belle. Ezonga penda po nazawana. Merci beaucoup. Munganga biso. Mususu pe désir ezala raté et qui m'a rapport ba hormone na ba ovaire ezaki. Yango pe epesaka désir hormone ici la rappel ici la à force de l'âge moi si hormone na ba ovaire ici la yango mona ezongaka na traitement ok yango mona ba mindele so akomi na ba âge avancé ake ko bombisa ba hormone na ba ovaire po tanga oyoka posa ya kobota bazongiseli ye aboti mais biso siko to wana culture wana te ozokola kana yango ozokende yango place esilela esileli okoti ménopause yango ozomona désir sexuel exact. Maman quand tu es na bandeko bazola no yebele bada na diabète bada na problème ya tension mais ba qui sa tension ya ba diabète ba ko yo ko ndongo zolo bo so ba ko sala mini ye mo pe place azazo mo mère makamalo because ya solaire côté wana na mona changement oui ba ko ko ba na bon nini en tout cas ndeko nanga asunga nga na tetanga apesa nga te wana yango yo na se bouteille wana ba misu c'est ça bon akobeta moi si na ye ba beti na ye si moi si marié un an pas si marié mais désir exacté parce que différence na faut côté na te mi balo ezala ke ozana moi si no bali ozana ndako ozokoka te nzoto na ye ezotelema te posa wana eza te
mais libanda ozo sala normal ezanini avant to kota na oya mibale voilà eza pe question à bien au lobby et ça la nini au moins peut que nanda ku mwasi na yata kitoko mais oyo zo bimane libanda ku maloma te mais nous autres on a été les habitude ata yo moko so yebi que chaque jeudi to lia poni jour tu voudras t'en passer donne un peu ça pour au soutenir pour les gamins au soutenir papa na pisa ba non on a cadre habitude au moins ceux qui vont me ça déjà papa yebi kake tant na ya ka maman nguzama déjà apesi biloko ayebi kake oza na position il faut changer non il faut changer lelo yepe na style ya ba tiel moi si faut za tiel la mobile mais ekasi papa pasteur de non mais bato bazoyiba mibali ya bato eza bango ti parce que moi pasteur on a été expliquer ba tiel comment ça me va expliquer biso ma pasteur na sens nini omoni ndenge moi pasteur ndeni abimsanga mabuso sa caméra mais oui mobali nanga abalinga a honorer nga neto a censé to passer toute une vie ensemble pour na plaisir nanga na plaisir na ye il faut ko luka ba stratégie faut ba stratégie zal bon ko kende pe vacances mo bo tiki bana bokeka bino moko ba film na total ra moi c'est ça striptease na boîte yo ko ça striptease pour na mobali na o tienze mozo bine la mobali ko ça yo comme pasteur à somme oh mais oui pour l'équilibre maman pasteur otali caméra neti ngai na mobali nanga na osala oui maman pasteur mais oui o chenze ni ya Mike la mai ya Moïse Mbiye fono sala na banjembo ba Moïse Mbiye basala banjembo ba ambiance te banjembo ya libala ba betana ba ezaka na sele maman pasteur mais oui ona mobali nanga na osala ngo na bineli mobali nanga na sali e ba bisala sala jour wana tolekisi pe amour ndenge mususu o etika lié pe na moto o abimisi mwaziwa lobi oza sous-pressé ozonga tala lelo osali il faut créativité zalati mbetu banda bochango kana kwa mire ezaka na kwa mire bo ozo changer on te bochango pe kota porte aye pe no o osandeni moi ba drame roboye moi ba pétard o tieti ezali bala na yo muto abongiselo azate ngana opesa conseil mais no yo okota en pratique pratique yo nde mutu il faut ça moi pasteur nyonso yebele on ndenge nazaka mwasi ya libala te nabetela kote papa ya ville nazaka mwasi ya libala na divorceaka mpo esimbaka te na buleke ozalaka bangambo wana okoma oyeba nini boyina meme te nazalaki mwasi ya libala esimbaka te suite ya mwa maturité ezalaki moke mobali mpe maturité eza te tozotala na même direction te bapriorité eza moko te yango moni tobetaki fin mais na sikoyo boye tant nayebisa ko makambo lokuta te nayebisa ko makambo solo na sikoyo boye mobali wana en tout cas baoloba baolemba oye te mama aoyoka bino te mpo biloko ayo bandozwa abate ye il faut azala il faut stratégie osali mwa stratégie osali mwa eloko moko boye obimisi mwa création moko boye se bozalaka na chambre lelo toza na salon bana boki obeta tour lelo toza na salle de bain ndako wa mobimba ya bino te mpona osalelaka chambre kwani cuisine mpe eza ya bino position missionnaire te missionnaire ezalaka nango de temps à autre moni mwa ba 4 heures wana bolembi bolamukala mwa pongi missionnaire ça peut passer mais siko boye mpe na baénergie boye bobandi kaka missionnaire atayo première fois okuta na pasteur ya pasteur ya boye baconsacré déjà mais oui il faut mobali ayokelenga libala mwasi mpe ayokelenga libala otie mpe ya mobali nokata na motu nayo ankitisa ye mais ça est-ce que ça joue un grand rôle ou comment oui ça joue un grand rôle balobarake na bolingo sexe vraiment eza na rôle ya makasi yaya tika bakosa lukuta tosala na biso te tokokola bana na biso bakola tozaaoyo balinga tro te nzoto wana basalama basi ya mabala te baza banumba lukuta papa elvin sexe ezozwa 70% na couple ah bon bompwani bapaster bakoma obima na bachambre pwani bakoma obima na bato bamemela bango babible pwani bakoma obima na bato bayaka kosalela bango mosala na ndako ma paster oza paster na église na ndako oza femme ozodépendre na mobali fo yeba mobali na ngai lingaka nini mobali na ngai liaka nini bien mobali na ngai sepelaka na nini
Toya la Bible, toya na ngosu na ndako Bible yango moko ezoloba ke chaque chose a son temps. Il y a un temps pour toute chose. Yozui au même Bible à l'église. Oye na ngona chambre, oye na ngona salon, oye na ngona cuisine. Hein? Il faut jouer rôle na yo en tant que moi si mobile pas jouer rôle na en tant que mobile l'équilibre ezala. Mobile ya oti musala za stressé, aye na bakanda, aye na ba papa ça va, telle journée, tchama makona mai. Mobile na chef ngazo tungisa oboyeli ka munini. Kola ndete ya nga momo sino na za loba, tout ça munde. Bon, je pense que mon ami Zolanda, Yigelo, Lera et les meilleurs na masola boya na Paris. Alanda penda ye pas que ça maman zaka devoir maman papa te. Wana zolo be gelo. Pas gelo. Yo pe fo sala ngo ko zela ka mama te. Yo pe sala ngo o pe selengi na libala muto obima libanda aozate. Wana ezalo kwa to sa combat en cage. OK. Matin. Maman Cathy, maman pasteur. Oui. Message de l'équipe, félicitations à Gelo. Hier moi eu pour la PC ba félicitations. Maman Cathy, tozo ko na émission na biso. Nga bossa na te avant côté na masolo ba ki o lati vraiment ki tchel. Pardon ni lo ba nini. Parla na ngina loba. Eza na ba tenue oyo excita kamibali. En dehors, il y a une robe de nuit, il y a une voile là. Il y a une robe. Papa y maman a dit dans sa tête, maman a dans la chambre. Oh, à côté avant de prendre. Alors, il y a un couteau, la dernière détenue, et bimsa ba mouinda. Nzoto la muka. Bon. Nzoto la. Surtout papa ezala ki asima maman na peut-être akena muka. Akena la muka banda so aye bongo. Négligence ya maman. Négligence pe ya maman. Ce qui aye bongo vas-y. Aïe, au CPLC, Tenue joue un rôle. Tenue joue un rôle. Et télémis peut moral peut jouer un rôle. Mobali va choquer na musala kuna yo pe awa papa ko ya pamba te ya kana miliki a savon ici awa te tinele message. Chérie na ozela au show. Chérie lelo naza yo naza ne tumbelo na ozela ka yo ya opelisa moto. O bouger de mutu. Ata master ne benge master awa pendezo inda noya na keno kopo mobo ina ndako batu mozi comme chose que aoya boye amiye bina peut-être que nous autres on est télémité dans la baka mususu moi que moi c'est vraiment mawa abonga maki déjà que papa ya passe à la fête mon papa y est boye il faut préparer des moral nzela déjà ils ont préparé moral baby c'est des mutu au côté si ingrédients tant ya ka bolambi yo baby c'est des mutu tant ya bolambi kambamo ya ba surprise pesa nango mais soko lingi pende raté te mutu ebeba déjà na nzela zo beba déjà comme pressé azonga ndako ezani kuna ezobeba tango ya mbalamo ba courir ezosala makambo esala. Ça arrive. Merci beaucoup Maman Cathy. Toujours pour une émission na Maman Pasteur Maman Cathy. Attends le vibro. On va préciser parce que tu as déjà Billy des alliés. Oui. Question monsieur Césaraki par rapport à ce que Edani que mi balo que ba kina rolam kan bana na kat eda mo faute ba maman. A continuer di bala ba besani ba négligence liputa kako papa tika ke na tongo azo sukola ya na ngonda. Ka ya ngwana na pokwa. Solanga yesi latitaka banda kuna biso nyonso tout ezala na ba clean okombaki opangusoni ki bilambo sukoli oye olembi osukoli nzoto te kaleswana ka olalela na butu ya mwana de komi sola nzila velele et comme dia so masuba po subi plusieurs fois papa ye donc il n'est pas intéressé yo yebi ka mbali nga ka ba 19 21 kota de douche koti de douche osukoli moi parfait moi nini mbeto batanga kitoko tant papa zoya papa pe maintenant que non ça le longtemps tant on paiement tant sur yondo za repas et bosso ou à table za deuxième repas ce qui peut côté wana ba maman pe ba obongisa ba dega mususu pe kozala te un moto pe ça ka ba papa faute ba papa pe ba na miso sepela miso so des autres sepela te et mesani ka ne loko moko et comme ko baye akomonuka non moi sert merci beaucoup Maman Cathy. Question qu'est-ce que par rapport à Bamibal et Zarake et dans la Liban et Zanani
nous autres la mutarate ceux qui maman sali ba effort mon commis matinique à 22 moloba et ça n'est que l'amour qui tindika tiaka ils ont vraiment ba bien encore dur quoi les mbas les amis ba kiska ya ba ya diabète ya ba tension de ça na bon ou comment mais on a mususu hémorroïde pe et même un problème moi aucun aliment de simbi tu es na kati et même un problème moi infection urinaire et ça la érection moi mobile est à molle on est tellement ya le quoi dit kemba et comme le quoi la net moi concombre net moi bitabé et ça bitabé concombre écoute ça moi ma case tout en bitabé tout boudin et ça on a forme mais et l'autre c'est quoi mususu pe ezali prostate prostate pe esalaka ke mobali akoma na baproblème érectile akoki kotelema soit akoki otelema te le mosusu atelemi alingi abanda kaka boye elembi nango yango moko mosusu kutu alingi akota kaka elembi mosusu pendant bozosala bafleur tu wana ayoki mposa masuba soit keka asubi esili bolali donc ememaka batrouble érectile tension diabète infection hémorroïde prostate ba maladie wana nde eyaka ko compliquer bala mibali côté ya sexe yango wana kowelelaka komela stimulante tango moni que sexe na yo ekomi ya keba tindika tiaka kende hôpital soit benganga na plus 243 82 2012 ngai natanga ba symptômes et puis natanga ba plante yango moni pa nanga examen za raté déjà pour naza pe na laboratoire explication quand explication kaka na yebi ke symptôme oyo basangisi na oyo na oyo na oyo eza maladie kingali na ba plante kisi oyo nasala mpona maladie kingali nde napesi yo kisi en fonction ya symptôme yango moni nasenga bozala sincère mingi na remarkaka ngo epa bana mibali bolimbisanga nyonso te me misusu bazalaka aza na problème asali nango 2 ans me ayebi so nasali nango 6 mois nga sikoyo nasaleli yo kisi en fonction ya 6 mois tango omela esoulage yo un peu et puis ozongi lisusu bango mpe na bakisi yango bokoko ekomaka nde moko na ya pharmacie na ya bango soko obeli fo ozonga lisusu mpo ozalaki sincère te nga azanganga te c'est le Saint-Esprit qui sonde le rein et le profondeur ngai nazotenir kaka compte na oyo ozoloba ndenga na opesi okisi so osali 2 ans loba nasali 2 ans mpo tocalcule kir na en fonction ya maladie ya 2 ans mais ya oloba bongo te alobi kaka nzoto esala te et puis abombi ke namelaka bastimulant or stimulant soki bosali non désintoxication te yo zwi kaka kisi bongo omeli erésistaka na traitement il faut aussi la désintoxication tobimisi ba résistance wana ya stimulant après na pesi yo kisi résultat eza ok mais soki obombi parti wana te asali encore 2 fois so abi 2 fois c'est 20 fois yo siko pesi kisi en fonction ya 2 fois 20 fois 18 tu wana et résister et obima lokola obwaki mbongo or yo moko nde osali obstacle na traitement na c'est en plus. Merci beaucoup maman. Donc ce qui est là-bas, ok, wow. Merci beaucoup maman. Est-ce que par rapport à ce qu'il y a des garçons qui se retrouvent dans le lobby, dans la maladie, ceux qui m'ont donné une solution aux hommes. Ceux qui m'ont donné une solution aux hommes. Il y a un moment où on a fait témoignage, on a un témoignage qui est audio. Il y a papa avant d'aller en Belgique, ayaki ko se soigner na prostate parce que ça qui l'examen ba ebisi aza déjà na début pour comment déjà ko compliqué masuba ba testicule so avant dia que ça la selle nde sperme bimi pendant les rapports sexuels sperme bimi te ezobima na ba moment tango ça rapport au komi penya en extase mais papa na yaki azui traitement na ye oyoka entretien na biso na ndenge na biso ke na kotia yango na émission pour na ko motiver bato mosusu baya oyoka témoignage ya papa Simon ye na soignaki na prostate et puis naza na vidéo ya jeune joueur abetaka na 2e division azalaki na problème ya hémorroïde asali longtemps moyen à s'entraîner zate akomaka ya kolala kolia azolia te ye pesalenga vidéo nae pour dire que soki oza na cas ya prostate yaka la maison chez Cathy oza na problème ya diabète sucre tension hémorroïde interne tout comme externe to infection urinaire yaka la maison chez Cathy toza na traitement mais à la sincère
loba ezunga tamboye pour faciliter traitement na yo omona ke obikana so yo ba kisi no ya tension za na moto ya diabète et que bouger peu impuissance ya mobate que comme c'est impuissante non bébé santé yango kutezo sa sensibilité ya mindele dezo bebisa ya mindele bebisa oyo moni na tité oyo et facilite la circulation sanguine. Or moto oyo aza na tension ba pesa ka ekisi pour makila plus ces autres en vitesse yango ebetisa moto yango comme na ba palpitation et ça la net ko endormir makila kita maleme pour moto ebeta te. Si quand on makila ekene maleme de la même manière soka comme na désir sexuel makila pe ekita maleme yango ozomona sexe na ezoza la molle moi etelema makasi ezate. De la même manière pour la moto ya diabète makila comme un kilo pour la sucre circulation est bien té yango mona baza un moment que le vimbi un moment cheville vimbi appétit ezate fatigue pour makila ezotambola bien té. De la même manière soit comme un problème d'érection érection est molle. Or tetanga oil azo faciliter circulation sanguine et puis azo rendre makila na fluide bateau bazara na ba problème ya ba mutu pasi malgré asali yango fluidité oyoka mutu pasi o ba vertige ba palpitation oyoka te donc ezo aider yo ozomela en même temps qui si pour la tension ozomela pe qui si pour na ba trouble érectile ensemble les traitements na ozomi na mobile so sont besoin normal oui ils ont stabilisé. Au fait, il y a des symptômes de tension. Tension bête ça a moto, et ça a vertige, et ça a mis sous le lit, et puis ça a déséquilibre, et puis ça a palpitation. Il y a aussi un bon diabète. Diabète, les autres ça là déséquilibre, manque d'appétit, goût na monoko ezate, désir sexuel ezate. Yes ko azoya ko longola babiloko wana atika yo normal. Donc ba o ba mela ba kisi ya ba tension ya ba diabète, ba benyo. Ba kisi no eza normal. Normal. Et ko déranger bien dosé. Et ko déranger te. Ni na bango ils normal. Ils sont normal. Surtout pour na batu ya ba stimulant na zo betase. Les stimulants par maman ils ont rien pe ngo dans la kin et dans la poto ya ko sakalate na ba pasteur ba ko mo chango va mena ba pasteur bazo chango moko couper ya poto kasi mususu ayebisa bi mama na moni papa vinawa na yebisa que il fallait pesa nga moni yaza muto bonzambe a comprendre nga il fallait tinda ba stimulant na ngai papa vina yebika ndene nga na zonga papa o confirmer nga commande c'est un pasteur un grand pasteur wow sikoyo bon se faire soigner au lieu de stimulant. Mais il y a stimulant. Oui, il y a stimulant, mais stimulant est naturel. Ils ont des plantes. Et puis il y a précisé cause à la dépendance stimulante. Bible est un tout excès. Soigner nous autres, stimuler les il y a coup de pouce. Vous avez qui m'ont fatigué, vous avez écouté maman zana ba sepelas, moyen ça les athées, aux humains stimulants, et ça pour en soulager. Et ça traitement té. Mais moto mususu tala bande ko ba uta poto ba yawa. Yango moni mwambe e umela ba suite. Ye mo ka sino ya 4. Baninga na ba commander 10, moto moko akena 14 mwamba papa. Yango ndeko na biso na poto aucho kufa. 44 ans jeune. A confié sur scène. Sur scène comment? Oh, en plein débat sexuel. Et Mathias Salela qui en cours. Oh là là. Donc Nicolas moi ça confié. A confié Nicolas moi aussi. Parce que encore un peu bon maka. Oh, mais yo za muto attention. Tension et Mathias la pression à makila et pèse la palpitation. Tant au meli au salé encore on a pe ezo Mathias sa pression. Nere au katanati. Mutu pasi kaka. Parce que les gens na jeune et belé parce que ba yebi ba maman te yo ozana diabète ozana tension OK on met stimulant eza mabe. Ozo chavi na en danger. Ozo chavi na en danger, ozo kata vie papa yo na ke. Moi c'est atika Nicolas Sen. Nicolas Sen. Oh là là. Tu peux avoir ça pour la elle est dans France 24. Oh là là. Moi c'est ça qui se plaint azo komate asala elo côté azo komate jour na la lelie coussin. Nde akenda otele encore. Maman yo o mobali azokoma te yo potala ngaiti est-ce que mobali ka il faut benganga yo poko kyo benganga olobi mobali nanga za na problème boye tokoki osala ndenge nini pesa biso bakisi na sunga mobali nanga eza pour les meilleurs et pour les pires ce mobali a commis faible yo yekutu eloko te yaka
kolukela solution tata bana na yo yo ozozela luka solution na ndenge na eba mibali baluka ba solution drastique tala siko etiki ye akeye atiki yo na bana eza pasi maman bandeko bazolanda biso par rapport à bastimuler comment la jeune mosusu il faut attirer ceux qui encore boma maman bukambe bukambe mutu noir mutu pembe asangi sino twana nzoto na ye eza ba akeneka koboma na fille wana eza ba risque aliaka mbongo na ngai ya pamba te mwasi na ngai aza adversaire te mwasi adversaire na te plaisir sexuel eza na mwasi eza na mobali ça 2 heures 3 heures du temps posala nango nini nzambe moto asalaki yango ba quelques minutes nzambe azoba te nzambe moto asala biso ayebi combien de temps mobali il faut tenir liboso likolo ya mwasi yobi te nzambe vanda kuna ngai 2 heures so ekoki te na okita te après lobi yo wana okoka suko kosala eloko te okoma kanda mwasi alingana te bilamba boye olata bilamba mabe mpona ayebi ke ye kuna ekufa mwasi oyo obima kuna baya kolongolele waniko aleli ebele baza bien bazotambola mais kuna makambo esalama te mwasi akoma odebouye na ye kote amakelemba mobali mpe akoma na ye ka bato wana siko bakoma makasi na cave kasi po asoulage ka mwasi mais oui tozoloba makambo ezosalama papa na ngai bakoma makasi na cave akoma makasi na misapi po mwasi azala soulage akende libanda te parce que ye bâton de Moïse ekufa akokata okabola mai te akokata obimisa mai na libanga te donc ye akoma na ye caverne akoma moto misapi mpona nini omela bastimule esi eboma nzoto kala siko bovanda na mwasi ka na vie ya misapi na cave jour mosusu akozala mpe ka na besoin bâton de Moïse siko bosuka ndeni yo moto kotravaille na perte. Merci beaucoup maman bande bazobenga biso bazokoma bokokoma nini na mama yango wana parce que mpona bajeune ezalaki abandaki na ye bien kokola eza na ba 17 ans 15 ans 20 ans 25 28 asala na ye normal awumela na ye nzoto na ye tema normal akoma na ba 3 ba 4 ba 5 mais comme na moment moko dans le vide et comme celui qui a sali moko abukani fatigué et ya lisusu te akoti bo awumela te noki ebimi ba seconde ezamini yo ozalaki normal mamo okemaka mongo komi te mosusu mpe ezalaka stress stress mpe esalaka ke mobali akoka te na mbeto mosusu mpe ezali bampiaka mpe moto esimba te yaya loyer ezozela o dans 2 jours nano okangisi te motu mpe ebeba esala te mosusu mpe mosala so eleki makasi ebukaka mpe nzoto mobali na kote sexe akoka te mosusu mpe ezali alimentation ezali mabe aliaka ka biloko okauka amelaka mai te amelaka supu te aliaka légume te aliaka bafruit te yango mpe esalaka ke mobali akoka te na mbeto mosusu mpe utilisation bamosusu bazalaka avant sala rapport amelimeli bimela yango mpe esalaka ke malgré bimela melo okoki te mela mai omeli mai avant rapport sexuel epesaka énergie epesaka force gratuit oyo yo moko ya nzoto ntango osilisa kende kosuba parce que ntango éjaculé sperme ebimi mais mwa bagele mosusu etikalaka ebima malema or soki oki osuba obimisango nyonso soki yango ezotikala yango mpe ememaka bafaiblesse sexuelle obetika moko okatana donc yango wana merci beaucoup nalingaki nalobeloko moko mpona bato na ngai ya ba pomade papa Alvin pomade oyo en tout cas 80% ya bato baosalela pomade oyo ezosimba bato mpe baotémoigner ezosimba mais moto mosusu na soni alingi te bayebaki eloko ne ezalaki moke ekomi monene apréféré ayebi so na telefone fini terminé mais pomade oyo ezosala te epai ya banani yo mwana mobali ozali bumu monene misu batindelanga bafoto alobi mare tala basentimetre oyo naza nango estce ekoka oyebi ke na foto na oluka sexe na omona donc ozomona yango apeine mpo libumu eleki monene côté intimité na mafuta eboti mingi c'est normal bamiscle ese plie siko moto abongo atosaleli pomade eloko esalama te puisque libumu eza monene na place oyo osomba pomade
kende kokota salle de sport sala ba exercice physique ba abdominaux kiti sali bumu sima ya kosomba pomade bato mosusu pe ezosala te poani oza na hémorroïde oza na faiblesse sexuelle éjaculation précoce oza na ba problème ya prostate olio soigner non ba maladie wana lobi te na somba pomade tango somba pomade esali te obi obina bokosa aka boye to somba eloko emonana raté parce que ozo respecter protocole te kende nanu kosoigner hémorroïde faiblesse sexuelle éjaculation précoce prostate infection soki biloko wana oza nango te yaka kosomba pomade omona résultat mais soko oza libumu munene mbongo ozoya nango na pomade kende nango na salle de sport kende kosala ba exercice physique okitisa libumu nde nsima oya kosomba pomade eloko na ngai nabeta sete yango. Merci beaucoup. Normalement bakisi mosusu eza awa bakisi oyo eza awa na présente yango en fonction ya témoignage bakisi oyo misato eza kisi ya prostate na prostate toza na fortipro toza na purito et puis toza na booster. Fortipro eza mpona kodiminuer glande bénignine purito eza mpona kosoigner bainfection parce que moto azosuba bien te badéchet etikala badéchet wana yango nde esalaka badouleur na baventre badouleur na irete badouleur na testicule ye azosala mosala wana sikoyo booster azoya kofungola bavene parce que soki glande gonflé place ya masuba ekomi coincé yango masuba ekoma kobima matanga ye ayaka sikoyo kofungola bavene mpo masuba ebima normal bolanda yango na témoignage ya papa awa natieli bino traitement ya bato baza na hémorroïde faiblesse sexuelle éjaculation précoce infection traitement na bino yango toza na tangabio toza na FD purge toza na sukisa toza na sembola et puis sipocate eza na congélateur traitement nande osalaka mutu azonga malamu bino bato ba tension bato ba problème ya ba rein bato ya ba diabète toza na tetanga oyo ezosukola ba rein ezomatisa pourcentage ezolongola ba faiblesse ezorenforcer système immunitaire ezorenouveler ba cellule na yo pour être en bonne santé. Merci beaucoup Maman Cathy. Tout là on a une conversation il y a un papa ou il y a Paris. Voilà. Oui, bonjour Papa Moukouna. Oui, bonjour. Je voulais savoir par rapport au traitement que vous avez eu de la prostate, quel a été les résultats après votre contrôle? En tout cas, les résultats étaient intéressants parce que avant le contrôle, je vois bien, le valeur était élevé. Oui. Et puis, je suis rentré pour le contrôle. La valeur a été vraiment réduite, considérablement réduite. Gloire au Seigneur. C'était quand la dernière fois que vous avez fait votre contrôle? La dernière fois, je pense qu'il y a 2 jours. Il y a 2 jours que j'ai été pour faire le contrôle, et puis la valeur est considérablement réduite. Oh là là, je suis vraiment dans la joie. Qu'est-ce que vous conseillerez pour toute personne qui a ces mêmes problèmes? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'abstiennent, ils disent non, le produit naturel, on ne sait pas le contrôler, les gens ils mentent, ils disent n'importe quoi. Qu'est-ce que vous leur conseillez? Non. Moi, tout ce que je leur dirais est qu'ils peuvent avoir confiance dans les produits naturels, les produits du pays. Ça vaut vraiment la peine et ça traite sérieusement. C'est pas quelque chose à prendre dans la légère. Au moins, favoriser les traitements naturels, il est mieux que les produits pharmaceutiques. Oui, en particulier les produits de la maison chez Cathy. Oui, en particulier les produits chez la maison chez Maman Cathy. C'est vraiment fiable. Il faut y aller, mes amis. En tout cas, merci beaucoup, Papa Moukouna. Ça m'a fait énormément plaisir. Je vais rentrer avec le Voice ici dans mon émission pour sensibiliser, pour encourager encore toutes personnes qui ont le même problème et se faire soigner sans hésiter. Non, il faut se faire soigner de façon préventive. Oui. Parce que c'est la prévention qui est très importante quand vous avez les suivis. Vous faites les suivis, vous faites les contrôles, ça c'est mieux que attendre le dernier moment quand c'est déjà. Parce que maintenant, il n'y a pas de maladie, je ne suis pas malade, je ne suis pas malade, il n'y a rien. Mais c'est seulement un contrôle de routine. Parce qu'avec l'âge, il faut prendre l'habitude de faire les contrôles. Oui, papa. Merci, en tout cas, fais un très bon voyage. Mes salutations à maman et toutes les bonnes choses. Bien. Merci.
Papa, a vous poto? Ok. Yango wana bouti kolanda na biso ensemble pona oyebisa bino ke na maison chez Kati makambo toyebi te toyebisa bino pe toyebi te o toyebi tokotia makelele na la voix céleste tibo ndima yango wana yo moto oza na problème ya prostate il est grand temps ya komona biso obenga na plus 243 82 2012 soit abonne-toi na Nation Puissante Télévision au komona plusieurs émissions auto salaka juste pour la sensibiliser bino pe ko garder bino en bonne santé bo hésiter te naza na commune ya Ngaliema na quartier Kisuka Pêcheur avenue Maïndombe numéro 99 référence carrière Carigresse bo ya wana naza pour na ko servir bino et puis deuxième bureau na ngai za na commune ya Kalam na quartier Matonge na avenue Ikelemba numéro A9 boya ebele bosala lokola baninga bazosala bokomona ke lobiko ezali nango ya ofeli. Merci beaucoup Maman Cathy, merci de nous avoir reçus. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Arnaud derrière la caméra. Bonzambe na bonzambe Lola ezofuta simana to ya ko baki nzamba bo ko voyez le ce soir puis na mansa zo sa la biso bye. Non ba malade wana lobité na somba pomade. Tango somba pomade de salité obi obina bokosa akaboy to somba eloko mona na raté et mona na raté parce que ozo respecter protocole T kende na nous ko soigner hémorroïde faiblesse sexuelle éjaculation précoce prostate infection soki biloko wana oza nango te yaka ko somba pomade au mona résultat mais so oza libumu munene mbongo ozo ya na pomade kende na salle de sport kende ko sala ba exercice physique o kitisa libumu ndesima oya ko somba pomade eloko na ngana beta CT. Merci beaucoup. Normalement bakisi musu César bakisi ezara na présenter en fonction ya témoignage bakisi o misatu ezakisi ya prostate na prostate toza na Fortipro toza na Purito et puis toza na Booster. Fortipro est pour diminuer glande bénigne. Purito est pour soigner l'infection parce que muto azo suba bien te ba déchet tikala. Ba déchet on a monde ça ba douleur na bas ventre, ba douleur na irette, ba douleur na testicule. Yi azo ça musala. Sikoyo Booster azo ya ko fungola ba veine parce que ceux qui glande gonflée place masuba est comme coincé. Yango masuba est comme akobima matanga. Ya kasiko ko fungola ba veine ko masuba bima normal. Bon landango na témoignage ya papa. Awa na telibino traitement ya bato bazana hémorroïde, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, infection, traitement na bino yango. Tozana tangabio, tozana F de purge, tozana sukisa, tozana sembola et puis Sipocat ezana congélateur. Traitement nande osala ke mutu azonga malamu. Bino bato ba tension, bato ba problème ya ba rein, bato ya ba diabète, tozana tetanga. O ezo sukola ba rein, ezo matisa pourcentage, ezo longola ba faiblesse, ezo renforcer système immunitaire, ezo renouveler ba cellule na yo pour être en bonne santé. Merci beaucoup Maman Cathy. Tout en conversation, il y a un papa ou il y a Paris. Voilà. Oui, bonjour Papa Moukouna. Oui, bonjour. Je voulais savoir par rapport au traitement que vous avez eu de la prostate, quels ont été les résultats après votre contrôle? En tout cas, les résultats étaient intéressants parce que avant le contrôle, je vois bien, les valeurs étaient élevées. Oui. Et puis, je suis rentré pour le contrôle. La valeur a été réduite, considérablement réduite. Gloire au Seigneur. C'était quand la dernière fois que vous avez fait votre contrôle? La dernière fois, je pense qu'il y a 2 jours. Il y a 2 jours que j'ai été pour faire le contrôle. Oui. Et puis la valeur est considérablement réduite. Oh là là, je suis vraiment dans la joie. Qu'est-ce que vous conseillerez pour toute personne qui a ces mêmes problèmes? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'abstiennent, ils disent non, le produit naturel, on ne sait pas le contrôler, les gens ils mentent, ils disent n'importe quoi. Qu'est-ce que vous leur conseillez? Non. Moi, tout ce que je leur dirais est qu'ils peuvent avoir confiance dans les produits naturels, les produits du pays. Ça vaut vraiment la peine et ça traite sérieusement. Ce n'est pas quelque chose à prendre dans la légère. Au moins, favoriser les traitements naturels, il est mieux que les
produits pharmaceutiques. Oui, en particulier les produits de la maison chez Cathy. Oui, en particulier les produits chez la maison chez Cathy. C'est vraiment fiable. Il faut y aller, mes amis. En tout cas, merci beaucoup, Papa Moukouna. Ça m'a fait énormément plaisir. Je vais rentrer avec le Voice ici dans mon émission pour sensibiliser, pour encourager encore toutes personnes qui ont le même problème et se faire soigner sans hésiter. Non, il faut se faire soigner de façon préventive. Oui. Parce que c'est la prévention qui est très importante quand vous avez les suivis. Vous faites les suivis, vous faites les contrôles, ça c'est mieux que attendre le dernier moment quand c'est déjà. Oui. Parce que maintenant, il n'y a pas de maladie, je ne suis pas malade, je ne suis pas malade, il n'y a rien. Oui. Mais c'est seulement un contrôle de routine parce qu'avec l'âge, il faut prendre l'habitude de faire les contrôles. Oui, papa. Merci, en tout cas, fait un très bon voyage. Mes salutations à maman et toutes les bonnes choses. Bien. Merci. Papa, a votre hypoto? Ok. Yango wana bouti kolanda na biso ensemble pona oyebisa bino ke na maison chez Cathy makambo toyebi te toyebisa bino pe toyebi te o toyebi tokotia makelele na la voix céleste tibo ndima yango wana yo moto za un problème ya prostate il est grand temps ya komona biso obenga na plus 243 82 20012 soit abonne-toi na Nation Puissante Télévision au commun a plusieurs émissions auto salaka juste pour la sensibiliser bino pe ko garder bino en bonne santé bo hésiter te naza na commune ya Ngaliema na quartier Kisuka pêcheur avenue Maïndombe numéro 99 référence carrière Carigresse bo ya wana naza pour na ko servir bino et puis deuxième bureau na ngai za na commune ya Kalam na quartier Matonge na avenue Ikelemba numéro A9 oya ebele bosala lokola baninga bazosala bokomona ke lobiko ezali nango ya ofeli. Merci beaucoup Maman Cathy, merci de nous avoir appréciés. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Arnaud derrière la caméra. Bonzambe na bonzambe Lola ezofuta simana to ya ko bakini nzamba bo. Vous voyez, le ce soir puis naman ça zo ça bye. Bye.